ekati donc nangana la ça peuple qu'on a na système boum 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 nenge pena bakata loketo mais première peuple congolais mikolo to bengi ba bengi biso grand peuple de la RDC ngai wabino muyomba nga wabino manseba ngai wabino ngwashi ngai wabino noko Clovis na pesi bino mbote partout bozali. Alors bandeko na keyi na lombango kopesa un grand merci na ba abonné surtout ya Congo Esengo TV pe na yo ndeko zali ko kene ko s'abonner tout à l'heure. Vraiment merci et merci ndenge bozali ko partager ba vidéo ya Congo Esengo TV. Kasi na édition ya lelo bandeko toko lobela tope toko sala analyse ya discours ya président Martin Fayulu oyo auti ko sala na occasion ya 60e anniversaire ya mboka na biso Congo. Alors bandeko yango tolobi ete Congo esengeli ete unité. Congo esengeli to sangana pour que to relever défi monene oyo ezali na mboka na biso. Alors bandeko na keyi na premier point oyo ngai noko na bino Clovis na eko talisa bino. Ya liboso ndenge bomonaki na discours ya liboso président Martin Fayulu akendaki na ko remercier ba sacrifice oyo ba père fondateur ya Congo démocratique ba salaki ete pona ete ngai na yo yozotala ngai to vivre na dignité. Kasi na simanango a invité peuple congolais topé grand peuple de la RDC yakosa la constat oyo a qualifié révoltant. Alors bandeko totanga ba constat quelques constats aux auto retenir oyo zali révoltant. Alors nous avons détruit notre pays, souvent avec la complicité d'étrangers, pour le rendre aujourd'hui le 8e pays le plus pauvre du monde. Certains Congolais ne se contentent pas seulement d'être fossoyeurs de la patrie, ils l'offrent aussi en pâture à ceux dont ils acceptent d'être le marionnette. Ils font la honte du Congo de Lumumba. Alors bandeko, kotala manoba au président Martin Fayulu alobi, je pense que yon de konangai ogozala d'accord nangai ya koloba ke oui effectivement biso ba congolais to contribuer na destruction ya mboka na biso Congo parce que Moutounio surtout aligné à la grand prêtre. Et kozala olingoza la grand prêtre, olingoza la leader, mais olingoza okene nango na ndenge ya molili, na ndenge ya mabe, na ndenge ya moyibi. Wanande yango ezomema mboka na biso na nzela ya mabe. Esengeli na biso ba congolais, esengeli tol luka to changer mentalité parce que mboka na biso toza na défi monene o esengeli to relevé parce que les loyo toza parmi les pays les plus pauvres, 8e le pays le plus pauvre et ça la pasi tango yomoko congolais ozotala mais mboka na biso eza na ba richesse ebele non, n'est-ce pas que mboka na biso eza na ba richesse ebele, mais pourquoi les loyo tozokoka ko s'en sortir te, n'est-ce pas que na mboka na biso monde entier baza na besoin ya ba matière première nyon surtout oyo ben industrie nya modèle nyon surtout na monde oba nango besoin ba matière première eza nango na mboka na biso Congo. Mais pourquoi na mboka na biso eza na niveau oyo? Voilà réponse ezali oyo eza constat oyo président Martin Fayulu oti ko sala ezali pona biso mo ba congolais to permettre ete ba étranger baya ba somboka. Alors na keina
na deuxième constat, président Martin Fayulu a invité grand peuple de la RDC basa la constat oyo basa la analyse oyo tout comme topé na koloba bolimbisi na ngina loba boye. Président Martin Fayulu a bengi biso grand peuple de la RDC. Alobi ete Yé a sali déclaration solennelle que na date y a le 2 août et comme date commémorative il y a génocide du peuple congolais. Bandeko biso moko peto ne toza botozo tozo yeba. Constat oyoyo président Martin Fayulu a évoqué oyo yako commémorer ba mort, ba martyr, ba mort na biso na kata Congo. Batu balobaka 6 millions, bamso 8 millions, bamso baka 10 millions de morts, bamso baka 12 millions de morts. Bon, tant mususu ngata ngoyozola na vidéo na nga, tant mususu o partager na yo nini invité à 6 millions de morts, 8 millions de morts, 10 millions de morts, 12 millions de morts. Tant mususu yo o partager à Vionate. Mais, kasi, au moins, au yebike, na, ba massacre et salama, na ya kamona sap, na ba makobola, boudi dian Congo, wa, au moins, ozo reconnaître, wana, ils appellent génocide. Ils appellent génocide. Yangwa, nangai mutu, nazo reconnaître que 6 millions, 8 millions, 10 millions, 12 millions de morts, plus ba massacre ya ba Makobola, Boudidian Congo, Kamwena Sampu et consorts. Na yo, ozo reconnaître moko tocha buana ba Congolais nde ba kufa. Soki to commémorer jour wana, to commémorer comme ndenge président Martin Fayulu alobi, ezala comme génocide du peuple congolais. Eza mabete bandeko. Je pense que eza ba idée oyo nde na lobaka ko soutenir ba idée ya malamu eza bien pour na faire avancer mboka na biso. Omoni tangu bazoko ya bazoko boma biso. Mutu moko te na Congo lelo yo a moins kazala mwana muke mais muto déjà zana asa kole zana maele ayebi ke lelo na mboka na biso na este ya Congo bandeko na biso baza okufa du jour au jour. Chaque jour il y a toujours des morts. Bazo kata bandeko na biso na machette, bazo boma bandeko na biso, bazo benga na bango na bandaku, bazo vivre ba temps moko très dur. Wana pe ezali ko reconnaître yango ke ezali génocide ya peuple congolais. Wana mutunyo surtout aza ko reconnaître yango ke na est ya Congo insécurité eza vraiment ya kolobate. Bien que partout na Congo insécurité eza, mais précisément na est eza nde ya mabe. Alors Tokeina, point mususu, président Martin Fayulu a évoqué qui? Alors, bien était grand peuple de la RDC. Aujourd'hui, le Congo de Lumumba souffre. Le Congo de Kasavubu est saigné en blanc. Le Congo de Malula est à genoux. Nous sommes humiliés. Oui, peuple congolais. Wana nakoyi koboya yangote, effectivement, peuple congolais toza humilié. Toza tendengi tozalaka kala. À l'époque, il y a président Mobutu, so abiyo nani, ngana Zaïwa. Bazo banga. Bazo so ayoki komo Zaïr, bazayi ko banga bandeko. Ezate lelo yo, mutunyo soto ayebi yo Congolais, Congo démocrate, mboka na bino boza na makamu nyonso tout mais boza ba pauvre bino peuple congolais. Do batu ba koma otia biso na c muta otia pesa biso valeur azati. Alors valeur a mutu nana opesa yo congolais, grand peuple de la RDC.
nde tozo benga bino mikolo et wana eza défi munene grand peuple de la RDC eza défi ya munene il faut tolongwa na zone wana ya humiliation il faut tolongwa alors tolongwa nde nini il faut tozala bomoko il faut to soutenir nde ba idée bien dernièrement bandeko IDPS ba bimaki bazalaki contre ba proposition ya ba loi Minako ezalaki malamu mingi tout le monde a applaudi que non voilà peuple derrière ba idée ya kozala contre derrière au muto bimisi idée kozala contre ba kolongola indépendance ya justice et c'est nito télémé la bango et c'est nito pas mais la bango effectivement tout le monde a qui d'accord il y a ba initiative il y a ba sympathisants à IDPS mais les loyaux président Martin Fayulu abimisi likanisi non abimisi likanisi a sali constat oyo ils allaient vraiment révoltant alobi était mboka na biso to komi na niveau moko ba to komi humilié alors nane aolongo la biso na zone ya humiliation soki biso monte peuple congolais yango bandeko ngai na yondeko o to babengi biso grand peuple de la RDC et sengli to relever défi oyo et sengli to longwa na zone oyo ya humiliation to longwa ndenge nini bandeko to longwa kaka tant tozo ngana yo grand peuple de la RDC soki tozo ko soutenir ba idée ya malamu soki tozo soutenir ba makanisi ya malamu alors tant que tozo demeurer na ba fanatisme tozala toujours ka humilié parce que tel ou tel ono asa leader nanga asa likambo donc il faut kana za simane non ezala bon oti bandeko ezala bon oti alors bandeko wana ngana sali par na ngai en tant que noko ya Congo démocratique nde na PCP moko na moko a sala pe par na ye ya kozwa ba ya kotala ba constat révoltant oyo président Martin Fayulu a énuméré pe to longwa biso en tant que grand peuple de la RDC to longwa na humiliation oyo to komi nango lelo yo na mboka na biso ou en tant que grand peuple to longwa na humiliation to koma ba peuple grand nde yango na kei kopesa un grand merci na ba bonne na biso oyo to pe na ke kopesa ba dédicace na ba bonne na biso oyo bo sali botini biso ba recommandation to pe ba suggestion na bino nde na tangi Milende Kinyangi merci na yo pour ba proposition na yo grâce la joie merci na yo Alongo Beauté merci na yo Lino Kansietoko na Lille France merci pour na ba idée na yo merci beaucoup et na pesi couple le plus mbinga ya London papa Teddy Mbela na maman bébé Mbele na London et puis na pesi bino mes condoléances ndenge papa Teddy Mbela outi ko perdre je crois papa na ye je pense que Nzambe asunga bino Nzambe passé Nzambe ne mutu azali le meilleur consolateur a consoler bino na batan oyo bozanango et na kosukisa na le couple ya pembe ya London bienvenue Mangwata na mwasi na ye Ani Sabaote oyo apesi mibali susu sentiment ya ko bala basi ya pembe eza Ani Sabaote ngana bidon tokutani na édition Ekoya merci beaucoup ciao.